Si l'église connaissait Jésus, on n'avait pas fait cette bêtise qui se passe à l'église. Mama kinoise mwana ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville yokelanga eloko oyo mobange na clôture ya 2 soirées d'évangélisation oyo ezalaki organisé na église MRTNC oyo kumbamaka epai ya le docteur prophète Josué Eli Bushiri oyo esalamaki mokolo ya dimanche Oyo, le 27 mars 2022 et bandaki nango na ambiance ya kosakana te kaka ndenge bino moko bozali komona na bilili awa bango louange na adoration ezalaka nde bilei na bango kasi na sima ya louange pe adoration boyoka ndenge balekaki na bango na mateya oyo epesamaki epai ya l'homme de Dieu monoko ya nkolo le prophète Josué Eli Bushiri atiaki bana na Nzambe na mama na likambo oyo ezalaki bongo connaissons-nous le Seigneur Jésus-Christ kasi pona koyeba mingi boyoka mwa extrait ya mateya oyo. Ces activations là activez les unités les mégas, arrêtez le mensonge, vous activez les anges et les chiffres qui sont des démons. Les anges ne sont pas sous l'autorité de l'homme. Les anges sont sous l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Les anges pour nous servir. La Bible se déclare. Ne sont-ils pas les anges? Ne sont-ils pas des esprits venant de Dieu pour exercer un ministère? Même si vous priez, c'est fini. Tu ne seras pas pardonné. C'est le péché éternel. Si l'église connaissait Jésus, on n'avait pas fait cette bêtise qui se passe à l'église. J'ai enseigné dans notre communauté. Les 3 lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. Dans la vie chrétienne, le blasphème contre le Saint. Nasima ya matena ye azangaki na ye maloba ya koloba te alobaki boye na micro ya ICT. 3 grandes journées d'abord à conférence, plus 2 soirées évangéliques. Na mama ya likambo nango eza toyeba Yesu Kristo. Donc tolingi bato bayeba Yesu Kristo parce que soki ozo tala ozo yoka ezala na ba télévision ezala na ba radio ezala na mangomba Yesu Kristo bato bayebi ete. Et ba sali ya Nzambe belé balingi kotea kolakisa bana ya Nzambe Yesu Kristo te. Or ye moko alobi e bomo ya seko eza koyeba ye moko Nzambe oyo aza solo pe oyo atindaki ye Yesu Kristo. Donc bomo ya seko eza koyeba Yesu Kristo. Bosoki muto ayebi Yesu Kristo te aza na bomo ya seko te. Verset moko te na Bible oyo elobi na bato ba activer ba ange. Eloko nga na yebi ba ange baza au service ya Nzambe tata. Hey! Kasi toza kosenga kaka na bana na Nzambe nyonso oyo boza koluka esika ya kobondela pona ba problème oyo lekeli bino mutu kasi mayele sili bino bozali condamné na ba loi ya famille ba limitation esika na yo yango yo otuninga église MRTNC ezwami wapi ezwami nango mosika te na route Matadi numéro 1 na quartier Mbinza Ozone na commune ya Ngalema. Soki oyewana okomona église MRTNC ezawana elongo na le prophète Josué Eli Bushiri kasi biso ICT tolobi boye ICT bon Nzambe toujours. Un ange qui est resté fidèle à Dieu qui jamais activé Angelo a dit